par rapport à toujours vivre le bien tu fais Billy le Kamalo Bana Ebele. Puis mbote nabino esengoza nangamo nabiso poto yebi ke boze belé ou boza chaîne YouTube nabino DMTV ou même la rabino actualité mais analyse sur sujet d'actualité fait sociaux na réalité tout ça qu'on vivre na mboka nabiso. Alors avant tout proposer nabino sujet to eli bino lelo boyebi kaka na DMTV to zo habitude wana déjà ya ko sensibiliser bino pe biso surtout pour maladie zali leva état d'urgence pour un virus té maladie zali maladie zakate tu tomi batela bandeko to respecter ba mesure barrière ne ba kondi ba sengi na biso to zomona ne États-Unis ils ont frappé tout le monde na ba Brésil est frappé na Europe partout ils ont frappé nzambe azo épargner biso na ndenge na ye mais maladie ezali to kufeli pe bandeko ebele to continuer vraiment ko respecter ba mesure barrière parce que prévention ezali seul moyen efficace toza anayango nini lisusu Celeo Scram na Brigade Sarbaty ba animateur mibale o ba tombola ki pe lisusu vraiment wenge musique à maison mère ya wera son tango déjà wera ba Bill Clinton ba kendaki Sarbaty tanga yaki pe na touche na lisusu et ça qui vraiment engombi et ça là qui danger mais Celeo na Brigade ça ne va pas donc clash sur clash ko la polémique sur polémique alors na makambona nyo surtout ndengezo le kana est-ce que na wenge musique à maison merton bazomo nango na musique baza fier est-ce que ba anesengo est-ce que wera son nazo sepela mona bano balaki pa na e modèle baza ko kamata na ndenge wala na internet et tout ça est-ce que azala ngo nesengo Papy Kakol ye apesi point de vue na ye par rapport na liki na proposer bino yango et bongo to analyser makambo ya lobby et puis to clôturer les sons na biso ya lelo. Je rappelle que bozolanda DMTV chaîne YouTube na bino tozana na abonné tozozela nini ndeko nanga s'il vous plaît cliquez au comme abonné na chaîne na DMTV ko bosa na pété cloche ya notification ko bima cliquez les sous wana pour s'abonner pour rater ba vidéo tokotia prochainement awa en ligne. Tolanda Papy Kakol et bongo tozo se retrouver tout de suite après. Alors Papy Kakol na moni cohésion makasi na bana wenge ndambu me ko panzana peza na bano bauti na maison mère yo zambiaka ngala obengo mbiaka parce que le tokolo ba priwe ranson na maison mère izayo parce que okete obimite olongwete omoni batu baye bakei mais yo ozakaka ce que tant ozomona c'est Celeo na Brigade problème faire na héritier bazoyo kana yo siko na katikati ozolo bani ngalo na tena ngotena oza topena na talango so la moni ezapena bongo nazala numéro ya Brigade nazala numéro ya Celeo na lukana benga frère na Celeo na solo na na luka pena benga Brigade na solo na parce que e pousser biso ne lote ezo pesa biso lote lo bala msuba sala ngona nengeke neka sese ba te pesa le ngotele sese me koma le msu ya ba YouTube mutu amtasa la vie wa so bongo ezala ngona msuba je mais so ezapena ndenge ya rancune no ngala ko se plater bango bale bazana rancune parce que baza ba frère. Est-ce que pour Nayo malgré Weronson a perdra ba meilleur a zappé na ba meilleur pour Nayo tous ces gens là bazo continuer toujours au ça la fierté à Wingi musique à maison mère to fierté à bango moko non so ya reçoit et comme ya mabe parce que le roi de la forêt a peur à l'accepter ce reçoit la tête au bundate pour moi mon a fait na par-ci par-là répondre à la été silence na ya on tes force na pourquoi pas biso de rôle na caractère na bon surtout plutôt que na côté musique en tout cas bazo travailler bien la façon si le roi de la forêt libanda mais bati la nema moko ko discutera ils a dimté na mais surtout mbe bango na yebi ke basi ba komi ba parents bala ba ali oui bon baza bala ba mona makambo bon c'est pas bien parce que fait la cause de la fête là mais ma bala na quelle fête ya
fait gros là. Non mais Bill Culture rose à la fête na qui est-ce que si beaucoup pas la niveau wana depuis balongo ya kokenda na non là que na déjà okuta na l'affaire et bien la fête ndé ka muta sala ngo to na kenda ka mingi ya Bill d'accord ya Bill ne soit ça l'anniversaire ya bana ma bana ba fêter na maman oui ouais ba kuna ba fêter donc c'est ça ya ngonde Voilà, boti kolanda wana Papy Kakol boki réaction nae par rapport na moi ba clash où ils ont salama entre Celeo Scram na brigadier Sarbaty où ils a pena ko pesa lokumu ya bango moko nante parce que ba ça effectivement ba parents peso pesa lokumu ya orchestre sika ba utate donc wenge musique maison mère. Alors ce que j'ai aimé pas Papy Kakol c'est que tout de suite alobi en tout cas soki yemo ka lande ka zo information a razana numéro ya bango mi balé luka contacter bango solana bango balé alors là on s'appelle nango ezali ke azana ba numéro na bango c'est que contact ezali ça c'est déjà une très bonne chose. Alors yamba la lobby que soki ezali nango kaka na cadre ya ba koluka ba buzz ndenge masolo comment nango na ba YouTube bango na cadre kaka ya montumbi di kwanga wana ako comprendre pour effectivement c'est vrai que ba masolango pe mingi koma bongo na cadre ka ntumbi di kwanga semblant ko bebana ko leka na mwa nini boetana clasher na lobela au boye comme ça et ça là que moi et talama pour que et puis ça moi muke genre mais so il pèse à solo tout le monde rappelle que te oyo baza ko beba na solo alors ma solo inos bi na fali pupa et voilà au lobate qui a recherche en tumidi kwanga kaka wana pena zo mona ke et ko tapena netka moi barando et apena kitoko alors cette attitude ya Papy Kakol ndenga na osepela nango bi ke ye kombo na ye etangama et pas ya ba musicien et belé au balongwa na mouvement ya weration baloba mingi baloba sokinga na longwa pona Papy Kakol mais comment na ke Papy Kakol a vandi azoluka kimia ekota et pas ya bateau kutu balongwa na bango déjà maison mère ngo kala wana pena tomi lobi c'est que batu ba changera pena ya solo et c'est une très bonne chose. Je pense que avec âge kokola kopusana eza ko sala ke mutu pe akoma na sens ya responsabilité élevée pezo sala ke moni ba maramususu ala ko sala ekoka ko sama lisusu bongo. En tout cas c'est tout ce que bisope tokoki ko souhaiter mais brigadier na Celeo moko boye souhaito zongi pe moi sima est-ce que tango bazalaka na kati ya maison mère ensemble est-ce que pe balaka koyoka na penza bien est-ce que balaka koyoka na makasi on dirait neti hein? Donc moko pe boye je crois que bato balé na kati ya maison mère ba yebi boye ba maramboyo est-ce que Celeo Scram na brigade Sarbaty est-ce que bazalaka pena ko se porter na motema moko pe boye on dirait te donc soki ba maramusu se comme bima boye je crois que cause la pena ka recherche en tumidi kwanga teza pena ba obebana baza vraiment yako bebana mais Papy Kakol a se proposé à me camper ko kabola lo mutu moko akoti na katikati kwa nga kabola bitumba donc pour que azala katikati keba ko appelle kofi elle so koti na baga ngo boko mobundisa côté les kofi utaki donc espérons kaka kendenga lobby soki réellement ndenga la kanisi ke koza la pena makamba solo baza réellement ko bebana et que akobenga moko pour katia kimia entre bango et que simba pe soki déjà Celeo na kati pe ya maison mère en relation à ye na vie na yo relation les a déjà pe moi keba na habité soki ya ko réussir ko convaincre pour que na brigade masolo ko okende un peu différemment donc voilà et là on to proposer bino kaka par rapport à la réaction à Papy Kakol na o Italie moi clash entre brigade Sarbaty na Celeo Scram ndenge eza ko inda na internet bango mi balé baza ya ko bebana bolandi réaction na ye bo kindenge alobi soki bo sepeli en tout cas botiki la biso moi like et ça toujours bien bo kaka et surtout bo réagir pe à travers bas commentaire mais mingi bo kaka bo s'abonner na chaîne na bino DMTV sans oublier cloche ya notification ko bimajte ou cliquer pe wane ko permettre na yo ozangate ko yeba ketotie vidéo moko en ligne bande kotomi batela baleva état d'urgence mais baleva coronavirus te maladie ezali toyeba ko respecter ba mesures barrières pour tomi batela pour soko mi batelo bateli pe famille na yo parce que prévention est la meilleure arme pour na ko bundisa maladie oyo
merci mingi na bino bato bo pesi biso mo attente côté pa na bino to espérer que to koya la bino sous sujet mususu d'actualité au ça bino toujours plaisir to côté na bino très prochainement DMTV vous dit au revoir.